Bobomi ya président Jovenel Moïse ya Haïti le 7 juillet bolengela maki Huto République Dominicaine mboka ya pembeni. Bakambi ya police ya Haïti basakoli ete bakambi ya bokengi ya Jovenel Moïse batiami na bokangami. Joe Biden alobi États-Unis ekanisi nanu te kotinda mampingama yango na Haïti kasi ba Marines bakokita pona kobatela bisika ya ambasada. Mbulamatari ya Haïti esengaki États-Unis na ONU kotinda basoda sima na bobomi ya président Jovenel Moïse po bato na eyoma batondi na mboka. Bato koleka tukumi bali na sambo bakangamaki pona liwali ye kati na bango bayi Amerika babale bauta Haïti. FMI ekopesa ekolo Congo démocratique milliard moko na ndambo ya nyongo. Conseil d'administration ya FMI endimi kosala linakali ya mibu misato na ekolo Congo démocratique. Linakali yango lindimami sima na bakambi basika ya Banque centrale ya Congo bakangami na mama Malangu Kabedi moko na bayi FMI ya kala. Président Félix Tshisekedi azali na Ghana na likita lia Zlekafa zone ya libre échange ya Afrika akomaki lobi na butu na engumba mokonzi ya Ghana.